Bino botinaki biso na rapport to tangi lelo to comment comprendre que bon comprendre ne bon mema biso te. Alors toko bomana. Soki to trouver solution te toko bomana. Bino ba combattant bo bando te misabango o caméra za étranger o katumbi za étranger lelo ba bokomi ko soutenir bango to yebisaki bino nzela za mulai bo suka na nzela. Élection exacte corner nanga publié que élection exacte na yebité peut-être na yebité simana yo fouliama Césali na kata Angleterre na kata Grande-Bretagne mais nouvelle wala bino boya ba ngona ndeni leki nanga sekina nokuta mabete c'était un choc Même pas. Mot d'ordre. On va dire mot d'ordre. Mot d'ordre si tu pèses ça yango. Mutu na mutu ke debuna na ndenge na ye. Mendaye, pour toujours c'est ma mène. Vous êtes tous des malades. Est-ce que la minute alors on y est président Tshisekedi Lobake peuple congolais botter ma soulèvement populaire et là on y est OK mais un jour sinon likambo ya un jour eza po mututu abenda matoi. Et pas vous autres, vous les combattants là. Tout le monde a bien regardé l'écran. Bobi Mata, on te bima na butu. Bobi Mara, vous arrêtez sur ma écran, ne vous lâchez sur ma casse na bino. Oui. Peuple congolais bon na malamu. Oh journaliste ya Congo Mikili. Oh journaliste ya nini ya Boko Mboka. Tshisekedi jour la ko annoncer azoki na kitasa. Ngai na oto na Belgique toko na kata avion ko bimate loko ba soda Jean-Pierre Bemba bandaka ko ganga makasi na Belgique o biso to ba soda Jean-Pierre Bemba na 2000 alobi kitoke na kata Congo na avion va se retrouver 2 personnes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux l'ona IDPS bango baza irresponsable nanu ya kwa simi non responsabilité ya ki présidence. Soulèvement populaire nyo social malaka monde ezaraba leader si malango. Siko soulèvement Congo leader azate. Qu'est-ce que cela veut dire? OK, merci. Peuple yema do bodo c'est là. Et yango to mettre déjà IDPS en garde. Ce moment de loi Kenda, elle a Kabila et la IDPS. Baye la biso ba mbriyemate na suka ke o botelema eri yango ezali eri ya préparer peuple po batelema peuple na révolution. Merci Naoki. Bomoko ya mboka sita makasi, bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo, bomoko ya mboka pa popi motoki pala lobi botala bomoko ya mboka. Merci. On site na bino, eza site oyo selonga, eza site leki ba site nyonso na mokilo et puis eza site mo eza mature, tu vois.
na mboko sapera zati na fribourg sapera zati yo ni malo démocrate na nima sapera te na mboko na tengela ngao démocrate no fouter mwana muke ayebelo côté comprendre mboko yo démocrate non donc fouter démocrate no fouter rien à dire dans un système ya digital momo tandela bango bexo balala batika na ko subate check bientôt na mbetu donc tala kaka ya bono existait na Stockholm nyota mangapi nzoto lemba tapesi pe ba gros business kazali nyota mangapi Mamoka Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Mamoka Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! Mais soki komi makambo ya mboka lero wana tolongolaka nano kazaka ya président toyaka sikoyo bo mobundeli donc yango présence na ngai awa ezali mpo toya kosoutenir toujours baaction ya bana mboka oyo bazosala makambo minene toujours faut tozala wana tosoutenir surtout baoyo bazotambola na bosolo donc faut toujours tozala présent. Voilà objet à présence na biso awa eza yango wana eza yango wana papa ngoma nakokango pene ya kokanga parce que yo oza pena oza gros poisson na kata mboko yo tomonaki réunion moko yo te kosi passé à France citoyen bandeko ya IDPS pe bazalaki bandeko ya IDPS peut-être manini mais bandeko ya SID Martin Fayulu bandeko mais présence à papa ngoma ezalaki te na yebi te peut-être ozaki empêché bon nalingaki na ya lokuta mabete nalingaki na ya en tant que papa ngoma nalingaki na ya na tala parce que jusque là mouvement ou la communauté comme tel toyokanaki na noté que tous adhéré na Front Citoyen pas mais moi-même en tant que papa ngoma en tout cas sincèrement babengaki nga na ko saté lokuta mabete babengaki ngai et puis j'avais promis de participer mais tozo ki empêchement moko na ko détailler waté to monaki bilili bon baninga nyonso place bazo sangana soki ezali action ya vrai j'insiste ya vrai on ne peut que soutenir ça. Nous allons pas soutenir. Je crois que c'est la première fois, mais la dernière fois. Donc, ceux qui vont organiser, en tout cas, base assure que le général Ngando le crocodile n'a pas su na saluer Sigozali, docteur Mido Yayo Ango Shekina, Bomoro Yamboka. Papa Ngoma Tourmi vraiment la fin a habité ceux qui. En passant, je te signale en passant que tu seras là Ngando le crocodile. Na bengaki to solaki na ye ayebisanga un peu makambo ndenge lekelaki bon ayebisanga donc comme pour dire que on est ensemble papa ngoma mena ko kango moke parce que bino boza bato lobby mokile yoki élection exacte corner nanga publié dia élection exacte na yebité peut-être na yebike sima na yo full ya masezali na kata Angleterre na kata Grande-Bretagne mais nouvelle wala bino boya mbaga on ndeni leki nanga sekina nokuta mabete c'était un choc ya choc penza pona biso surtout biso wa démocrate biso ba totamula na paix otolingaka que non ba non violence quoi non violent. Les aguis choquent pour Nabiso, mais bon, on s'est dit que... Exactement, donc c'est comme si tu zongi sous un siècle en arrière par rapport à la place où tu as après la conférence nationale. Mais, comme nous avons dit, on ne sait jamais. Total. Mokonzi tozio mo mukia tomoni présence na kasi ya réunion oyo tolinga ki toyeba parce que opposer ba question moko yo peuple congolais nyonso na minute oyo abana ko la question wana mais na mo lo ba répondre yo te biso te que média tolinga toyeba question ba répondre ngote ba répondre ngote c'est comme ça dirait makamu ya soulèvement populaire parce que le rabino ba combattant maramba politique ko IDPS. Bon, omoni makambo ya Congo ezali devoir ya congolais nyo surtout et sika tout ozali to bunda IDPS baza langage na bango politique
eloko toza kotelemela mingi ezali na minute oyo ezala teke tokóma na novembre nde babanda kopresa bato batia bato pression ke batelema baprépara likambo nyonso to bien avant ere yango toyei komettre déjà idps en garde bayela biso bambriema te na suka ke o botelema ere yango ezali ere ya kopréparer peuple mpo batelema peuple na révolution parce que peuple ase défendaka mboka avansaka soki peuple ase révolté révolution peuple congolais eza omonana donc tozali sur te na seni wana yango natunaki nalobaki bien awa ke seni wana ebeti déjà à 2 reprises bagifle ebeti Jean-Pierre Mbemba ebeti Etienne Tshisekedi sikoyo baza kolinga lisusu pour la 3e fois ebeta lisusu sikoyo ebeta nani tofandaka tobanda kokarese seni na Kabila non il faut apprendre ce quoi beti to beti un point très et c'est le peuple baza pena vigilant nango parce que question oyo so tout IDPS est-ce que soulèvement populaire IDPS alobara yo soroza na mandoki yo sala mais peuple azo là IDPS nde apesa mot d'ordre pour ça parti politique ya liboso na Congo oto yebi yango to lito yeba pour soko tuni IDPS est-ce que boko sanga soulèvement ya aloba te yo lo roza combattant yo sala na tout roya na habite langage journée ya flou hein te langage joa to linga ngote langage ni IDPS alinga pesa biso ya imperium otola la programme bébé te il faut la biso sur to betata pour tout suite aux maîtrise mingi tout suite aux expérience na des élections passées dans Congo jusque là tozakaka na ba problème OK ti lelo na IDPS bango mo baza irresponsable nanu ya kwa simi non responsabilité ya ki présidence ti lelo donc na tango toza posa distraction te ndenge lobi moninga na ngaya toza posa distraction te to betana nanu mbalo oyokaki ndenge ni tango nani corner nanga abimisi ki élection esate élection koza dans 16 mois selon yo ça gonde mais le Rwanda déjà les allés préparer toye bien obisonyo surtout est-ce que na mboka lokola Congo bakoko préparer élection kaka pour na inane bon mon teke ka bango moko baza lo ba mbongo esate makamu nyoso to ne seye banaki hein lelo aloba ezala te ba yebi déjà parlement chaque année ba réserver au moins 250 millions oh il va dans pour la préparation de l'élection bon ba 250 millions pendant 5 ans toye bakiango toye biango et puis na minute ba Kabila le 19 à linga te décembre Kabila to betana na ye et loko baza linga osala ke lokola Kabila soki akokite baya kotike la biso mutu muso oza illégal kengo assumé intérim et aussi mbate le copain ezate Kabila d'abord dehors pas de transition dehors d'abord luka biso moto ndongwana na katwa pe toza solution d'abord na force citoyen ngona neza non lelo botelemaki bobundisi bakatumbi bobungisi bakamere balie babomi Congo et puis lelo bino bakombato bobando otemisa bango o kamera za étranger o katumbi za étranger lelo bokomi ko soutenir bango toyebisaki bino nzela za mulai bokosuka na nzela bozo qui sont déjà bizarre nabino oh ndé ko collaborer vous avez trahi oui ils ont trahison mais bande ko France qui va basengi basanga ba parti politique malandi awa na réunion balobi ke bande ko France qui va bango ndefu baya na IDPS et non IDPS aya ko sanga ba na bita langage no katanga ça nengi bon likambu ya France citoyen ou pas et ba organisation et bima du jour au jour ba organisation ça bima du jour au jour biso nde tozo boya lelo France citoyen ou pas que batu boya ko inquiéter batu ke mutu lokwa Moïse Katumbi il a volé jusqu'au fond aujourd'hui nde akomi opposant nga kamanzango ka bosoka na kendo soutenir il faut na malade Moutouloua Kamere, qui ne connaît pas que c'est Kamere qui a créé Kabila qui est à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, nga Kamanzangonaya, oh Kamera comme Moutoumala.
oyo nyonso to bavandrie nyonso to oyo bamitatu banini bato oyo bayebi kaka kotrahir comment est-ce que yo combattant okoki kosengage okende kolakisa ke non biso nde tozali boye toza osoutenir boye pourquoi kaka congolais endimaka ke soki kaka mo ekomi na suka moto abochange moke bolandi ye bozalaka me constant bacombattant botema place moko bozala constant bozala na position moko lelo lobi mpe bomona de même Francis Kalombo menda ye bokozala toujours nsima mende. Vous êtes tous des malades. Babiloko important, vous avez Babiloko mike. Et puis vous ne travaillez pas, vous autres, vous les combattants là. Tout le monde a bien regardé à l'écran. Bobi Matan, to bimana butu. Bobi Mara, vous avez sur ma écran, ne vous la sur ma casse nabino. Bande to vandi niao. Est-ce que vous avez bima? Ma tête en pone ya. Tout le monde est à moko. Vous avez sa déclaration bidon, liboso ya ni nabino, ya ba caméra nabino na basi nabino. Bonsoir, monsieur Délé. Ah, bonsoir, papa. Tomoni, on a la réunion à IDPS parce que tu as dit que vous avez moko, il y a un cadre, il y a un front citoyen. Et dans la réunion, il y a IDPS seulement. Il y a une présence dans les. Oui, merci pour la question. La présence dans les est se justifiée par le fait que UDPS, aussi bien le parti politique est belé, il y a opposition, tozana kati à front citoyen. Donc ce qui fait que organisation ou bien rassemblement politique au ekosalema na moko ya ba parti oyo azana kati à front citoyen et sengeli to milakisa to mimonisa to sungape bango to ya ko apporter moi un plus na kati yangona lelo moningai en tant que coordinateur adjoint. Il y a Front Citoyen UK, Naye Awa, pour nous marquer présence dans Bisso. Coordinateur serait adjoint, il y a Front Citoyen. Oui, qu'on marque présence. On est à l'accès à Bolingo, Front Citoyen, par rapport il y a mouvement surtout cela veut dire que ceux qui peut-être vont MLCP dans la manifestation bien vont SID à Martin Fayolo que je salue en passant sur bazana moi du Cambodge c'est que ça ils ont regroupement tout le monde, c'est ce que je comprends. En effet, oui. Toujours travailler en collaboration. Bisso Union surtout, action na Bisso est commis dans l'unicité. C'est-à-dire Bisso Union surtout commis na Bomoko. Les autres sociétés où il y a pembeni, quand bien même que à partir de ma partie, il faut évoluer dans un programme na bango interne. Mais ce que les alikambo, où il s'agit que Bisso Union surtout zala, tokozala. Pour soutenir division za société tozali biso nyonso na vision moko et puis loko moko ko arrêter biso na moment où ils a sauté les na Kinshasa ils allaient pas ibo tozali banda. Merci beaucoup monsieur Dété. Je vous en prie papa. Ouais pour na mkola lelo événement le Kitoko lelo zaki 34e anniversaire ya IDPS to sangana na bandeko ya ba partis différents, il y a des combattants, tout ça qui est vraiment, tout ça qui m'a ébélé. Tu parlais surtout sur Congo. Néréline to osala poto to kimisa Hippolyte Kanambe. To zole stratégie ni to osala po to kimisa e. Po année oza année asuka pona ya comme dia na suka. Année asuka pona ya na moni lelo za ki mbilinga na ba combattant balobi IDPS il faut un suivement populaire. Na habite yo idée na zani. Bon, IDPS ne za toujours na position. IDPS toujours na position. Position za nini? Peuple misonyo sto sangane longo. Main dans la main, merci beaucoup. Merci Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Idepes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Bonjour, ici va réclamer anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Idepes. Happy birthday to you. One more, please. Le lobby boyer, toyemba hymne national, si manango soki tosilisi, tosambeli malamoko ale, makambo konya ebandi, toyemba hymne national s'il vous plaît. Bonjour biso totelema, pour la respect quand même. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours. Idepes vivant! Idepes vivant! Idepes vivant! Viva, 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 Tshisekedi président. Merci. Le peuple congolais. L'importance de la CENI
là j'attaque la question de notre ami Dédé Mombele. Nous devons nous dire ceci. L'IDPS prône la démocratie. La CENI, dans sa configuration actuelle, nous devons tous nous mettre d'accord qu'il y a 6 membres officiellement choisis par la majorité présidentielle. Il y a 4 membres. Est-ce que pouvons-nous, à l'heure actuelle, faire confiance à une CENI déséquilibrée, une CENI politisée? Non, mais elles doivent être crédibles. C'est le peuple congolais qui détient la légitimité, mais il ne peut exercer des élections qui donnent, qui augmentent la crédibilité de processus électoral. Ce sont les élections dont nous avions besoin. Donc la CENI, dans sa configuration actuelle, n'aspire pas confiance. La CENI, telle qu'elle est là aujourd'hui, elle doit partir. Cette structuration de la CENI doit être revue. Et pour le revoir, ce ne sont que des politiciens qui doivent se mettre ensemble. Ce ne sont que des politiciens qui doivent déclarer caduque la CENI. Nous avions passé trop de temps. Dialogue, pas dialogue. Dialogue, pas dialogue. Élection directement. Pas dialogue, élection. Des autres dialogues avant d'aller aux élections. Mais le fait aujourd'hui, donc, les actions de la CENI actuelle démontrent que la CENI n'est pas indépendante. Elle fait ce qui est la volonté de Kabila. Le rapport des experts nous dit que si nous faisons plus alors c'est 6 mois pour nettoyer les fichiers. Ils disent d'ailleurs c'est de 3 à 4 mois pour nettoyer les fichiers. Mais la CENI nous dit que ça doit nous prendre de 16 à 17 mois. Juste pour plaire à Kabila. Donc, nous devons faire par tous les moyens, peuple congolais, ceux qui parlent des élections, qu'ils comprennent que les élections, oui, mais pas avec la CENI dans sa configuration actuelle. La CENI doit tomber, on doit changer cette CENI. Il faut restructurer la CENI, un point trait. Il n'y a pas d'autre voie. Si nous voulons les élections, oui, nous sommes tous pour les élections, mais pas n'importe quelles élections, pas les élections organisées par la CENI actuelle dans sa configuration. C'est une configuration qui pose problème, bien calculée. On nous dit que c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais ce n'est plus une institution d'appui à la démocratie, c'est une institution d'accompagnement de Kabila. La CENI a cessé d'être une institution d'appui à la démocratie pour devenir un instrument au service de Kabila. C'est là où réside maintenant la différence entre le pro-élection des autres, de la dynamique et autres, et l'UDPS. Nous disons oui aux élections, mais au préalable, nous devons restructurer la CENI. C'est pourquoi, pour nous, la question est-ce que les élections, ou que valent les élections en RDC avec la CENI dans sa configuration actuelle, nous disons ces élections valent 0, à moins que vous nous démontrez le contraire. Mais l'expérience, les 2 expériences du passé nous ont démontré que les élections avec la CENI dans sa configuration actuelle ne reflèteront jamais, en aucune fois, la volonté du peuple congolais.
détenteurs de la légitimité du pouvoir. C'est ce qui fait que ceux qui sont élus n'ont pas cette légitimité-là. Ils l'ont cherché par la voie de concertation nationale. Échec. Celui qui gagne les élections ne cherche pas de concertation. Il dirige par la légalité venant du peuple qui lui a élu. Et maintenant, il crie partout avec des panneaux dialogue. Dialoguer pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas bénéficié de la légitimité du souverain primaire. C'est là où nous nous disons, assez, c'est assez. Nous devons nous arrêter quelque part et puis voir ensemble comment nous devons restructurer la CENI. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on doit seulement aller aux élections pour mettre fin au système actuel dirigé par Kabila. Le système peut être dirigé par une autre personne que Kabila, mais le système restera toujours là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de balayer le système. Amener un système où le peuple est capable d'élire, de donner, octroyer le pouvoir pendant une certaine période donnée à un groupe ou à quelqu'un, à la présidence et au Parlement, à un groupe de gens qui l'exercent à son nom. Mais maintenant, nous voyons que ceux qui exercent le pouvoir ne l'exercent pas au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas nous éterniser là-dessus. Il y a d'autres points que nous aurons peut-être à adresser dans le jeu questions-réponses. Par là, nous disons et nous vous remercions. Merci. Respectons la Constitution. La Constitution a dit que 2 mandats, ça suffit. Vous comprenez? Ce qui glisse par rapport à quoi? Pour respecter la Constitution, les élections doivent se passer au délai constitutionnel. Le peuple congolais, bon, la langage, il y a quoi? Il y a glissement et salité. Respecter la Constitution, c'est simple. Le 19 décembre, Kabila a dit 2 mandats, il y a tricherie à côté Kayango, le pays doit avancer. On ne peut pas bloquer le pays, on ne peut pas bloquer, on ne peut plus bloquer les institutions. Les combattants, tous à debout, tous la pression, nous sommes une certaine force politique. Nous allons être représentés dans l'institution de la Congo. Ce qui est la transition, c'est là, pour les combattants, tous à Katuana. Mais alors que stratégie n'a pas que petit à petit, à son mémabino, dialogue et tout ça, c'est là, papa, c'est là, papa. Just again. Ordre, pardon, ordre. À lobby boy, ils a dit qu'on a, non, ils a dit qu'on a qui ça piège naïe moko. Il y a quand ça qui va congolais bali bazoba ou bali batupamba. Mais à éviter qu'ami kangi na kati ya constitution. La preuve en est que les 16 février, balakisi que azali impopulaire. Ni la Constitution, les alliés qu'on soutenir ni même le peuple. Vous comprenez? Le 16 février, au Kabila, le gouvernement est impopulaire. Il y a un peuple congolais, totalement tous ensemble, l'opposition, la société civile, les combattants, les politiciens, tous ensemble, le respect de la Constitution. Au délai, les élections doivent se passer au délai constitutionnel. Le 19 décembre, Kabila, please, yebake ozali mutu okoumela na prison soki olingi yango. Yebela koumela na prison. Linga a collaboré avec le peuple congolais. Au Mata, au Kita, tu dois partir. Non, question de M. Ali Boye. Bino Borosela jusqu'à ce que le 19, parce que le président Sénat, le but de l'élection exacte en novembre. Bino Borosela, action est là-bas en Nini. Message nanga na repassa ngona na peuple congolais pour makambo yo to lembi makambo ya ba distraction ba komata ko kita eloko ngala ko sengeza ke bino bato bwana mutu mboka responsabilité comme on nga roro combattant o mboka mubima bayebi na tinako se présenter trop tôt pour na stratégie à discrétion alors o bayebi eloko ngala ko lobeza ke bino bato bwana mitu ya mboka boyeba gati to opesa kabino peuple opesa kabino toujours opportunité bozalaka na mutu eza po toujours ko accepter bino boyeba ke un jour mukolo to ko balola mitu na bino na ba ba osa busoba na si to kombola batutu po sikoyo to komolo bana kombo ya na jeunesse oyo
bino botindaki biso na bapoto totangi lelo tokoma comprendre ke bocomprendre nde bomema biso te alors tokobomana soki totrouve solution te tokobomana le 16 décembre un jour oyo ozozela déjà un jour eseliki po un jour yoka tosolola bien po déjà makambo toza koseke tuve lelo eza kosalama suite ya babiloko esalamaki na 2011 badistraction nyonso wana tokopermettre makambo wana te na 2016 oyo yango toyebisi bato ke 2016 eza ane ya yebela donc tomata tokita oyo nyonso baoloba donc ezaka kabila le 16 décembre 19 décembre nde tooloba kabila aodégage aolongwa soki bino bokozala te so nini te peuple akozwa responsabilité ya ye moko tokozwa mboka nde na nsima tokobule sikoyo banani tokotya liboso balitiki bino bocomprendre tout botiki bango bacomprendre te mais idps alobi akopesa mot d'ordre te bino bolobi nini parce que abi akopesa te Tshisekedi alobi ke prenons-nous en charge abi prenons-nous en charge na ministre nde baza kozela Tshisekedi alobake nani ok bino bajournaliste botika bapolémique ozompani nazosenga na bino polémique toza baanalyste pongi ya bébé merci yoka alors bon la pongi à bébé cela veut dire quoi to côté na phase de diplomatie nous sommes en train de chercher la légitimité na libération du peuple congolais to comprendre le langage politique monsieur Ali vous comprenez beaucoup comprendre le langage politique tant alobi que ceux qui dialogue simbité nous allons parler du langage des combattants alobi papa na kati est-ce que na ministre eloko ni ezangi président Tshisekedi alobake peuple congolais botelema massivement populaire eloko ni ezangi OK mais ba luka yango loba c'est là un jour sinon likambo ya un jour eza po mututu abenda matoi na bino nyonso nazoloba ngo en général peuple congolais tozwa mboka na biso en charge pona bato ya mosusu tomipesa mosusu mpe bakoza mpe babungisa biso denda bulu wana mboka na biso oyo nyonso amoni kakotema mama mboka tobule tokosala ndeni mpo mikolo eleki ebele bambula eleka toyeba te tokende wapi bokeba bato oyo baza na fo bulu na ndenge moke te bakobare biso mboka mobimba bakozwa nyonso tokose retrouve te bofongola mitu na bino soulèvement populaire nyonso esamalaka ta monde ezalaka balider nsima nango sikoyo soulèvement ya congo lider aza te qu'est-ce que cela veut dire ok merci peuple yemoko c'est là na décembre il faut soulèvement esalema alors lelo soulèvement congo esalami lider ana nsima te. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok, madame, omoni Congolais abundana ba émotion. Vous comprenez? Congolais abundana ba émotion. Il faut prendre la révolution salamandeni. Soulèvement populaire tout va préparer Kayango. Ata Burkina Faso, qui préparer na instance mo supérieure. Boning bal no lonini. Même ya Tunisie, ba garçon Tunisie ba uta awa. Non, notre interview papa. Vous comprenez? Alors on est sur les mokonzi qui sera lobake, tous ont préparé résident, tous ont préparé soulèvement populaire dans 3 mois de Robeta. Et là on est ça. Alobaki na bino boy, alobaki na bino na yo journaliste nanga mokle que c'est combattant na batunyo surtout minduki. Alobaki na bino ligoté moi c'est petit. On parle besoin de copains. Pardon, botika polémique, même yo journaliste ça dans ngoté. On comprend, mutuellement ça dans ngoté. On comprend. Si quoi après si mort de mususu, bon mais manga il a parlé du peuple, mutuellement ça dans ngoté. Botika ba biloko na bino pam boza nango ya kobunda ba émotion. Soulèvement, pardon. Émotion parce que yoka. Non. Non, message est à Nico. Yoka. Leader à lobby boye. Alobi boye. Yoka. Bon, si on a un bino ça comprendre les politique. Bino de comprendre na Kinshasa va comprendre va combattre IDPS va comprendre un message très bien. Ils sont debout derrière leur leader Tshisekedi. Moutako Sabinote. Alobi bien. Vous comprenez? Alobi que peuple congolais tous a déterminé. Tous a déterminé cette année, ils allaient année à libération. Prenons-nous en charge. Cela veut dire, Moutou à se prendre en charge la technique à yebi à combat. Mais, non. Le commandant, un général, écoute bien.
Tant que vous avez une documentation, peut être un débat contradictoire avec ma documentation. Pas beaucoup de questions, pas Dis-moi. Un instant. Mais alors, on prépare le peuple. Écoute. Merci. Mais biso to ba combattant IDPS depuis IDPS et bantu ba premier jeune IDPS na balabala. Tshisekedi sortait mutunyo so ayebi yango na Congo. Voilà ko discuter nasi ozaki. Papa, qu'est-ce qu'on appelle soulèvement populaire? Soulèvement populaire. On va définir. Papa, qu'est-ce qu'on appelle soulèvement populaire? Non, soulèvement populaire c'est beau. Président, ça aura toujours le terrain. Le terrain. Il est toujours dans le terrain. Président aura toujours président. Merci beaucoup, mais la scène peuple congolais. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes des journalistes, hein. Ouais. Vérité. Bon, on devient biseau. Question très claire. Parce que ma question est tout nommée. Papa, ok, merci. Ou pas. Réponse, il y a papa, il y a on dit que yo, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le langage codé, elle y met. Yo ozali peuple. Ok, yo ozali peuple, ngazali peuple. To sangi na bino ba journaliste, na biso mbala moko. Na yo journaliste, na yo to ko ba awa. Na président. Président a toujours la terrain. C'est là. Tshisekedi alobi boye, ada ko préparer descente na to kende. Peuple congolais bona na malamu. O journaliste ya Congo mikili. O journaliste ya nini ya boko mboka. Tshisekedi jour a annoncé azoki na kitasa. Ngai na oto na Belgique toko to na kata avion ko bimaté lokola ba soda Jean-Pierre Bemba ba lokola ko ganga makasi na Belgique o biso to ba soda Jean-Pierre Bemba na 2000 alobi ki toke na kata Congo na avion va se retrouver deux personnes mabena ba ngwa ba congolais bilobela trop koloba ba soda Jean-Pierre Bemba ba se retrouver deux personnes ba kima batika Jean-Pierre Bemba kenda yemoti akanda yoka réponse peuple ayoka batika Jean-Pierre Bemba ti akina ko former batna ya koma ba villageois na kata se passe na terrain Tshisekedi azo préparer retour na ye na yo na Congo mikili bino mbale na biso toko na kata avion tokende so bokeite boza basi biso beto na batu biso beto na la terrain biso beto na batu kula Tshisekedi ba na batu na terrain Tshisekedi ba na batu na terrain oh qu'est-ce que vous na biso congolais la libération du Congo appartient à tous les Congolais ce n'est pas l'affaire de réponse elle est claire donc alboye la ngai ligoté message est très clair biso ko mot d'ordre ya Tshisekedi atitaki biso ba journaliste to yoka mot d'ordre ya Tshisekedi dans nzela ba représentant ba ye merci mais bon deuxième biso peuple congolais ba deuxième biso merci beaucoup ba on va na biso parce que dans une réponse claire pas possible réponse claire on réponse très claire nous allons pas Tolobi boy Congolais mi prendre en charge. Tu dois l'affaire de la libération du Congo n'est pas l'affaire de l'individu. Prendre en charge. C'est-à-dire qu'il y a ça sous ordre. Ok, merci. Un instant. Ta question est celle. Aucune vision question bi que son bien moi prendre en charge même à ma poto et bien que moi na soko comme âge à maturité à 18 ans ba ko bimisa na ndako parents na ba ko pesa ndako cancel ou bien oui ou non cela veut dire moi na commis responsable âge à responsabilité yango tu sais que albana biso boy abi bino ba politicien ba combattant bon comme âge à responsabilité prenez-vous en charge maintenant mais bon garder cordon ombilical et tant que nga papa na bino yango monique biso to garder cordon ombilical ceux qui m'ont bouffé kufa quitter na ndenge IDPS azotambusa biso boye est-ce que ti lelo IDPS angaka benga na Mobutu ou bien Mobutu angaka za toujours tika l'IDPS a collaboré avec merci beaucoup l'IDPS a collaboré avec Batu Oyo, Basalaki était en collaboration avec tous les tendances au Badali pour le changement à Congo pour chasser le président Mobutu. Tu comprends? Il y a un moment qui appuie Ezalaki, même les gens de l'IDPS, le peuple, l'IDPS, la vérité, même parlementaires britanniques,
awa na Feshberry alobaki eza babandi vidéo alobi seul parti oyo ezali majorité na kati ya Congo ezali crédible ezali populaire c'est l'IDPS so bakende na baélection libre et démocratique aucun parti baparti mosusu na état non nous sommes dans le combat processus démocratique nous sommes en train de prendre ce moment de loi Kenda elle a Kabila elle a IDPS elle a IDPS biso to planifier Mobutu appelle ça pouvoir na IDPS boboyi bokimi na Bruxelles pouvoir aux opesi na tongo na poko bosolo na bangwanda bon récupérer parce qu'Azalaki déjà malade à lobby même pas mot d'ordre si to pesa yango mutu na mutu akede bunda na ndenge na ye tango monaka tango zomona toza na papa te ndenge nini ozo kambeza nani nalobi boye même pas mwana koli bana bakoli lelo toza lelo na tuna yo toza na baparti politique boni na Congo baparti politique boni plus de 500 partis nani aboti bango eza IDPS ntango bakoli wana tokoki kaka kobanda kaka te topesi bon d'ordre. Pourquoi pas? Parce que président Théo tolobi na bango boye biso toza bakolo boya bayaka vers mukolo to bayaka vers papa tala nga la planifier boye so yinga na zo initiative boya to sanga na bino boyi ngolobani na okanga yo te nanko chacun est libre alors organiser na bango siko bana bamona ke papa a organisé likambo bale to landa ozo comprendre tozwaki lisanga awa na 2011 ilikanisi pardon tosanga na sam balingaki te toalaki divisé batikala kolinga te pourquoi parce que bakomprenaki ke oyo tozokende oyo ntango oyo aza mutu alingi logique état de droit ezali ekokanga biso plus tard tosundola ye tokende ye akende na ndenge na ye des bandades parce que bayalaki na idée mabe bayalaki entre autres bayalaki corrompu na maréchal tout le monde de Bazama tu bayalaki corrompu na maréchal même pas tolobi bien tous les moyens eza bon pour na kobengana Kabila. Mais il faut un chef à ça. Oyo amoni. C'est qui est le chef? C'est Etienne Tshisekedi. Il a toujours été Tshisekedi dans tout ce leader ezaka moko ya ko discuter te. Yona Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo comme il y a famille. Comme il y a famille. C'est même pas. Moni bozo songo mingi na ndenge na bino eloko ya famille eza wana te. Félix Tshisekedi aza membre au cadre ya IDPS. Maso engagé parti na eloko moko te. Oyo komi ke na famille mama wana biloko ya lukuta eza biloko ya lukuta montage ya bato ya Pareko. Eza biloko lukuta kweti kwe. Est-ce que tu as compris Pareko na nini? Bango makambo mbanda zo azotuna boya na ba preuve. Bino IDPS style le boya na. Mais jusque là Etienne Kabila bande wana ezali alobi ke nazo répété comment on a papa Tshisekedi azoteka Congo na nini na Sun City. Alors les mêmes choses yango wana mbanda répété tenga nazozonga na papa Ngwanda nazozonga na papa Ngwanda banda loba ti lelo ke bakokomisa Félix Tshisekedi pa Kabila premier ministre ti lelo Félix azozonga te pona ni
C'est qu'elle est lokuta. Et cette formation lokuta. Katumbi nini Félix Ngwanda betaka masolo bino bochaka kaka na soki Facebook soki YouTube yango yaka okobetela ngo biso asana eloko moko tazwaka ya sika wana papa tango monaka bato babimi libanda wana elaka nango elaka bato misusu elaka nango ka IDPS tango monaka bato babimi libanda wana elaka IDPS elaka bato misusu te oyo taoleka na janvier 2015 kwenti kwe IDPS kwenti kwe wana nazoyebisa yo kwenti kwe elaka IDPS oyo ozomona ville morte fin 2 IDPS toujours yango toyesaki bino koya dialogue parce toyeba eke ekosuka nango ke élection ekozala te aglissement nana ete papa dialogue otuninga motuna kitoko dialogue mpona nini Cornel soki nani bozobenga nanga kasi eza parmi biloko toninga toloba na nini na dialogue nanga aza moto ya PPRD bozotia président Seni bobanda na kolongola nanga eza parmi biloko toninga toloba dialogue tolobela mpona dialogue oui aza moto ya PPRD batie ye na Seni oui c'est la même chose ndenge elekaki na élection yango tolingaki te bo participer na élection te mais avec le oui oui. omoni biloko mosusu biso toloba yango te mpona public abo te yango na esika tika tika Merci Naoki. Vérité. OK, merci beaucoup. bomoko ya mboka sika makasi bomoko ya mboka eza mpona bomoko ya Congo bomoko ya mboka papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci oni site na bino eza site oyo selon nga eza site eleki basite nyonso na mokili oyo epuis eza site mo eza mature tu vois na mboko sapera zati na fribu sapera zati yo ni malo démocrate na ni ma sapera te na mboko na teka nga démocrate no fouter mwana muke ayebe lo côté comprendre mboko yo démocrate no donc fouter démocrate no fouter rien à dire dans un système ya digital momo andela bango bekso balala batika na ko subate check basuba bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm nyota mangapi nzoto lemba tapesi pe ba gros business kazali nyota mangapi Momoko Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Momoko Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay!